d'aller sur la Bénin au village de géologue, catégorie sur la gêne, on a pour réfléchir à l'ingénieur des mots à l'issue des autres tambours. Basoda va en part à Bango, Nino va en part à Nino, Nino va en part à participer à part. Mais le lingue pour la l'issue des autres tambours, le commun pour moi, non, souvent dans mon tout, il y a pas politicien. Chaque couche de la société, le commun pour ça, mon gars, c'est toute une bibliothèque de la demande de chef coutumier bazalaka na ba troisième génération ba jeune babanda ko s'intéresser mais génération na biso génération na bino génération na yo on dini ko sacrifier jeunesse au pouvoir wana au pesa contribution na on na mboka na yo. Merci. Avoir un patriote du Congo, RJPC, diplôme de mérite. À ce titre, nous décernons ce diplôme de mérite et d'excellence à Sa Majesté Vini Masaki pour les efforts que vous fournissez dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État. La loyauté au chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et veuillez continuer sur cette lancée. Les patriotes congolais sont fiers de vous. Voilà, moko topesi Sa Majesté maloba kaka ndenge aza kotelema ole tote misimba na mibale akoki kopesa message na ye en dehors olobaki introduction na diplôme na ye na maboko umba Vini madame Leokito bokosani epai opesa matondo epai ya tata wa likolo nzambe oyo asili kobatela biso na bancêtre mpe deuxièmement tokosenga merci beaucoup na chef de l'état président Félix Antoine Tshisekedi na confiance oyo apesi roi Milikongo Fabrice Kababioko mpe na elongo na bachef coutumier oyo bazali kotala mboka na biso oyo tobenge Congo. La chef coutumier azali moto oyo atekaka mabele te, azali moto oyo azali kobatela peuple na mokonzi ya mboka mpe eteni ya elamba ya rouge tolataka ezalaka mpona kotanisa makila te. Il y a des gens qui bazokanisa ke bachef coutumier baza banganga baza bandoki babomaka bato. Non, biso bachef coutumier tozali mpona kobatela mboka mpona kosoutenir moto oyo azokamba biso azomema mboka na kimia. La biso bachef coutumier tokozala naye bandana ebandeli ntina suka nde tosengi na mokonzi ya mboka merci beaucoup na ndenge opesi biso bachef coutumier confiance mpe kopesa Fabrice 10e roi Milikongo oyo azali menacé na ba politicien oyo azali menacé na bato ebele ya mboka lokola yo olandi wana topesi ye confiance mpe azali litoi na yo topesi merci na bandeko oyo bayo kovisite nga nzambe ya bakoko na nzambe ya lola azala na bino kimi ezala na kati ya mboka na biso. Parce que à moins que ezala conseil na yo orientation na yo na initiative oyo nasepeli mpenza konza mboka mpe atikaka bato bayo otala ye pamba lokola boye na makasu na mpe na mpona azokosila bino makasu soki boye na boye eza ndenge coutume etambola ezali symbole eza bino te peut-être nzambe nde ayebi oyo atie kati na bino mpo boya bokana te hasard ezalaka te na moto. Il y a des personnes qui ont dit que non les fétiche. Il y a besoin de l'homota salama. Nous c'est le problème. Au poufa, au bika, même visite, c'est que déjà est salama. Au boika beaucoup. Nous c'est pour ça les affaires. Au journal va pas. C'est que yé moi yé biti na ni mais au bino comme parce que le benganaka l'autre fois
ta ezalaka tant que moi c'est qu'il y a des rencontres au centre de bénédiction ezalaka likolo